Mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyangai tokutani kaka ndenge tomesana kokutana biso na bino nalobaka na bino likambo eza ya contrat to signa parce que vérité eza vérité ata soki batu nyonso bakoki koboya yango ebima kaka vérité yango ezaka posa na babeki te ezalaka pe na posa ba justifier yango te lokuta eza lokuta ata soki otongeli yango costume ata soki penza otongeli yango ndaku ya matériaux durables ezaka lokuta. Nous sommes là pour nous rétablir la vérité dans ndenge nyonso et selon ba information dans ba secteur nyonso yango to yelsa kibino ke biyamba ya ba information ezama lamute boyaki ko yamba ya ke cardinal Mosengo ba compliqué ye azaso kindenge nini ce qui était faux ezama kambo utaki pa na bango. Aussi une autre information bolandaki ya lokuta ezaya que général Munene tangu bakangya na Gabon batinda ki na Kinshasa c'est faux eza lokuta général Munene baboya ki bien que Kinshasa zaji ko senga ye balobaki na ye autaki Kinshasa te autaki Congo Brazzaville yango bakendaki batike na frontière ya Congo Brazzaville. Pour le moment le général Munene est au Congo Brazzaville selon ba information tozanango. Il fallait rétablir cette vérité là. Bande konangai information ezali makambo ezali ko salema bitumba entre ba emana ba lendu lobi ba centaines de maisons et tumbamaki tozakuna na Ituri et Kinshasa silence radio. Pour conflit wana e bandaki e zongi biso to annoncer yango. Potangu tokolo batolo bakalokola bachakute, c'est pour permettre à ce que batoubaye qu'il y a un problème qu'il faut intervenir tout de suite. Mais tellement que tozana mboka oyo makambo ezaka compliqué. Ceux qui ont mission ya kosala sécurisation ya batuna biloko na bango bakosala yango te. Musala na bango ezake soki batu ba manifester mécontentement e bo manifester bolingi bo sala boy bolingi bo sala kama na sapo boy et koma kaka ndengwana. Mais vous oubliez que même dans les pays développés plus que nous comme la France dans la Révolution française les religieux étaient descendus sur la route bakita ba marcha dans la Révolution française. Mais tangu batu bazo comprendre te ba droit ya batu même comme marché, ils ont la constitution. Constitution, oyo ba bengi comme les statuts d'un État, ou bien carte de visite à État. Mais tozo comprendre en côté, tozo tambola kaboui. Rien qui est respecté na makambu na biso. Eza compliqué bande konangai, oko sala boni. J'ai compati avec mes frères, au bazana Ituri, lelo, des bandades. Mais ceux qui ont l'andi makambu, il y a toujours les gens qui tirent les ficelles et qui se retrouvent dans le conflit en Dengouan. Batonga na bengaka, bamelia milinga. Parce qu'ils aiment là où le problème est trop, va créer un problème pour que bango va se retrouver. Batu balia kaka na makila bande kona bango. Batu ba réfléchissa kana makila bande kona bango. Baza kuna te bango batu bakufa ya se retrouver moko se retrouver bonheur ya yomoko penza le bazui ata bomengo nyonso bapesi yo batiki yo ndenge tozana batu qui vont à la conquête ya villa Kinshasa batu tout ba comme ba locataire na bango eza compliqué bande konanga dossier mususu nakoloba eza pe ba assassinat na Beni. Kuna na Kitevi bande konangai batu soki combien ba kufia nini nui. Alors que population zalaki ko alerter. Population zalaki ko informer alobi toza menacé. Mais jusqu'à ce que baye ba bomi batu. L'État. Mais loko bande konanga les gens ne veulent pas discerner à quel moment nous sommes.
yango tangu na kotala bato bazana no ba distraction ngana zoseka tozana ngonga ya distraction te tozana ngonga ya ke mutu na mutu atia sérieux na oyo akosala parce que distraction ekosimba lisusu te biloko ya distraction ekosimba lisusu te yango moni biloko alokuta bazokanga kaka bato lokuta ekosimba te distraction ekosimba te si tu ne veux pas revenir na makambo sérieux non tu ne vas pas avancer ça je vous assure il y a un temps pour chose le temps de la distraction il y a ndenge ale tozawana oya lobiboy oya lobiboy oya lobiboy on se distrait soi-même pendant que la situation est en train de s'aggraver dans notre pays yango bomoni mosengo annoncer ba médiocrité to ba médiocre et Kofo a expliqué c'est quoi la médiocrité. Les gens ne veulent pas comprendre l'enchaînement d'idées et discerner, interpréter. Et la population a se lancé dans l'opération Kanga Mouipi. Kanga ba médiocre. Tolobaki na 2018 et cause à l'opération Kanga Mouipi. Le lobande konanga ndenge na koloba boy. Bomoni mwana mboka Chibala. Bruno ya Chibas. Akamati nzela lobi akena route mokali ko inaugure nzela. Je vais insinuer quelque chose na makambo. Tangu bakitaka ndengo wana ba mobiliser quelques personnes na mambunda babeta ba tirer curiosité à population soit ba endormir bang. Et tant que biso tokozala lokuta wana kolekate. Batu bazo comprendre te pourquoi. Lelo, nzela kota ifasik bakanga. Colonel Ebeya, ceux qui ont avancé, moi moukene chozo kende. Au commune croisement ya Wileri bakanga. Ou avancé na même balabala. Côté ya mama yemo bakanga. Aucune entrée ya epa Kimbuta bakanga. Même ça les télém. Je vais vous dire le pourquoi. Mais tangu bako sala ba discours na bango yo kabiso to pesi mbongo biso to pesi lokuta ba pesi mbongo te bien au contraire mbongo eko yibama baction wana Bruno Chibala ke comme pour inaugurer entre guillemets parce que on sait inaugurer kenzela o esili nazo mituna kenda ko inaugurer to kenda ki visite balancer ba travaux lelo Bruno Chibala. Est-il la mesure, il y a quoi expliquer dans Batou que qui finance les travaux? Il n'est pas mesure. Thomas Louaka, oh, je connais le Congo, Mobeti Masapo. Les lorsques qui botuni Thomas Louaka. Excellence, monsieur le ministre, il y a balancement, il y a travaux. Les travaux ont lancé. Est-ce qu'il y a des moutons financés yango? Zéro. Éviter? Éviter. Bakeka ka récupération politique bango wana na ba veste ba lati na ba caméra men nango wana bazo kimaka mbangu na ba journaliste na suka pona azwa $100 problème. Na loba na bino ke excellence monsieur le premier ministre akenda makalati. Kotala ba collègue na ye à prison. Na pavillon oyo azalaka pavillon 8. 68 personnes 200 000 francs. Pona ba oba yebi valeur ya 200 000 francs te. 200 000 francs c'est $130. $130. 127 $. 68 personnes. Bokabolandeni. Voilà le premier ministre italien. Il s'est fait filmer, c'est tout. Les lois qui tibent en déconanga. A Kekuna Nzela wana budget, projet, zala qui a $7 millions. Pour na kobongisa Nzela wana. Vous savez qui finance? Naba vidéo, Bokolanda. André Kimbuta Ndenga Koloba. Que banzela oyo na pesa ki 3,500,000 mutumo kwa kimi nango toyebi azana katanga bakokanga ye Andre basi bakangie toyoka koma bokabola la rwanati ba travaux wana bandeko si lelo ya Andre atikala jamais koyebi sabiso bakanga mutu ango
mbongo bako kongola na Kinshasa ezo kende wapi parce que ba travaux wana c'est un particulier mutu ako financer yango mais est-ce que bazo financer yango na COP ezo salema na banque na bango oyo DGFI banque oyo ya ba COP esalemaka bakotia 4 millions totie ya projet après na défi 4 millions mais c'est quoi égal combien ndeko wana lobaki ke nzela oyo ya banzela opération ya banzela na ko gagner beaucoup d'argent mais tangu bako bimisa mbongo ba travaux otelema pona nini l'état congolais ne fait aucun mouvement l'argent de l'état congolais ezokende na poche ya d'individu ye mutuango oyo alansaki opération ayebi ndenge nini akoti ko se retrouver mais quelque part là premier ministre ba journaliste ango bolanda kabango sima est-ce que akoti ko yebisa bino nzela ke iko visiter parce que nzela na esilité nani azo financer nani akopesa mbongo na loba na bino une chose tozana foner Fonds national d'entretien routier mbongo ya foner esalaka musala nini tozana fonds social tozana avenue Lukusa quelque part wana mbongo wana esalaka nini c'est la même opération que nous sommes en train de voir lelo bandeko na ngai eloko ya banzela oyo comme lokola COP entre bandeko oyo qui ont la signature baye basengi signature basaleli bango montage moko un montage financier mbala moko bango va se retrouver va sepeli balobi voilà ya aux COP allez comme ils ont la signature ba signer et makambo ekei bango va se retrouver l'argent va dans la poche des individus lelo embouteillage ezali ko salema ana kisasa si tout na gombe contenu ya banzela wana bakangi personne qui se soucie bayeka babwaki mabele et c'est tout muto oyo azwaki opération ya koluka ke basalisa babiloko wana eh ben apesi oyo apesi ye pe toyebi te soki aza na COP na ye tokoya kopesa bino badétail parce que nous avons tous les éléments sur ce dossier là tozana baélément tala baélément awa tokokende musika pour que totalisa bino qu'est-ce qui se passe rien qui se fait mais c'est Tibala qui sort là allez dimanche allez bon benga batu cortège ya mituka bango bakindaka mbangu azolanda malili na ye maintenant il a financé Thomas Loi est-il capable de nous dire qui finance les travaux Tibala est-il capable de nous dire qui finance les travaux et quel est le contrat qui a été signé par le parti et c'est entre l'État congolais l'individu ou c'est entre les individus et même pour se partager de l'argent et ça la passe bandeko nanga yango natalisa kibino comment tous les contrats qu'on signe l'État congolais 20% oyo particulier 80% ezo salema kandengwa bande konangai dossier oyo ce n'est qu'un début parce que j'ai tous les documents nazana ba élément nyonso par rapport ya ba travaux ya financement oyo ba travaux ezali ko salema Kinshasa qui finance lui-même a eu l'argent où et makambo ko salema ndenge nini bazo sala ndenge nini le contrat se fait comment tokozonga dossier mususu bande konanga po na sukisa parce que makambo eza ebela kosala c'est le quelques minutes. Dossier mususu eza dossier il y a un ancien conseiller Adolphe Muzito. Kombo na ye Guillaume Kanimbo. Mutu wana azalaki conseiller, c'est un juriste de formation. Azalaki conseiller Adolphe Muzito. Bakabwana na Adolphe Muzito. Toyoki kakoma kosala na tribunal ya commerce. Ndeko wana vanda kana BAT, tozana bibwa. Batu baye na butu
un nombre estimé à 40 personnes. Bakote lié pesa mbongo nazana mbongo te. Ozana mbongo kwa miabimisi tuma mbongo angwa zala ki na ngwa pesi bang. Balobi ozo kosa biso zela to ozongela yo. Babimi. Soti 25 minutes après bazongi. Tangu bazongi bakuti ya kangi ba porte tout et tout. Babuki fenêtre. Bancercle ndaku batie moto. Dans la précipitation, lui va se sauver avec un enfant. Babimi. Mais moi, si nae, banami balé. Mususu, ezasoki, mama ya moi cité, et cause à la maman na moko. Bakoufeli na katiwan. 4 personnes calcinées. Ndenge tokolo baboye. Guillaume Kanimbwe, azana hôpital ya muto modikem. Na mwana oya bimaki na ye. Akobela. Maintenant, nous devons vérifier sur le pourquoi de l'existence, parce que un peuple sans question, c'est un peuple sans réponse. Yango nazaki korobana bande kunangai tozawana. Nous avons aujourd'hui une diaspora forte. Koleka bambo kebele parce que tobanaka liboso. Moko to comprenaka te ba oba yakasima ba récupérer ba l'équibiso. Qu'est-ce que nous allons garder comme souvenir? Nata oya révolution de la diaspora congolaise. Toko retenir nini? Toko tika la kana souvenir yake ma voilà tozaka ko swana. Voilà tozaka ko finga. Voilà tozaka ko salaboui. Omoni ngai nazaki ko. Non mais attendez. C'est le moment ya que bandeko. Tozala réellement une force. Que la diaspora congolaise soit réellement une force. Parce que la force, parmi les éléments de la force, mbongo. Les éléments de la force, mbongo. Mais ce que vous avez mbongo, vous avez mutupamba. Mais mbongo ezali, mbongo batindaka, totindaka ba 5 millions, totindaka ba boy. C'est le budget que la diaspora congolaise donne. Mais cet argent-là n'est pas bien orienté pour que eti kabilembo. Bambo kebele basala kabilo kowana. Bambo kebele. Israël les awan. Bakoma kandengenin ke première nani comment on appelle? Bah armée aérienne. Je ne sais pas, je ne suis pas de l'armée, beaucoup limbi sangai. Et Salema ndengeni, et Salema na bana Israël ba juif ou bazaki na États-Unis. Mais awa nous posons nyonso wana pona osala quoi que ce soit, il faut de l'argent. Et mbongo wana kozala mbongo ya mutu moko te. Il ne faut pas totika la katozota la mbo, totale la kabato mbongo. Après bato mbongo ngwa. Mais si c'est notre argent, ce qui est mbongo na biso. Yangona lobby, la première démarche est que tous une grande chaîne de télévision sur le plan international, à l'instar de pays musus. Et démarche et ça démarche to stopper ata soki muto amati likolo ata soki ami bambina se ata soki muto alobi ndenge nini ata soki afin ata muto soki alobi ndenge nini nous tiendrons là to contenir na ba o qui comprennent toko kende il y a pas l'unanimité nana ngo ba koni mais pas ba tunyos nani. Je dois dire ici sincèrement merci na bandeko tout o bazo benga mama Pauline Lumumba. Moutoua Liboso se pointaki a lancé même opération Baniko Congo Lambongo. Maman Pauline Lumumba. Azan à Genève. Azamouana ya Patrice Emery Lumumba. Oyo, même jusqu'à ce moment où je parle, batu nyonso te bandima, l'unanimité pour la Patrice Emery Lumumba. Bandima yete. Tshisekedi batu nyonso bandima yete. Kimbangu batu nyonso bandima yete. Kakangana luka ke batu nyonso bandima nga. Mais je dis que au moins la majorité, parce que la diaspora a bougé. Même la Kinshasa, Maman Pauline Lumumba. Et ça, je dois vous dire sincèrement merci. C'est parce qu'il y a un vent qui souffle. Et nous devons profiter de ces vents-là. Voilà Tango. Parce que l'opération que nous lançons aujourd'hui, mais ce Tango peut passer. Maman Pauline a collé canaillé. Mais nous irons là. Même Banana Biso Tokoti qui la bango va continuer le projet. Comment s'organiser, une diaspora organisée qui fait de grandes choses sans dépendre de quelqu'un. On a cette capacité-là, nous Congolais.
je dois vous dire sincèrement merci. Pour Nabino surtout, beaucoup benga bipai na bipai. Mais rapport na zuite za ya bande konanga edi na Japon. Kuna edi na ebite soki bakola la pongi soki zandenge nini. Yango na zolo banaye bakoze la bapel na bino. Voilà, bande konanga bazana Dubaï, bande konanga Kadima. Bande konanga bazana Chine, bande konanga bazana à travers le monde, Angola, batou partout. États-Unis, lobinda tombokaki, mabena kobenga. Merci beaucoup, Nabino News. Donc, na lingina sou qui s'appelle Koloba, Makambwa Guillaume. Makambwa Guillaume, selon information aujourd'hui, il y aurait un conflit. Ça, j'utilise les conditionnels. Conflit mokwe Salemaki. Conflit wane Salemaki, il y a ba Libanais moko bazana problème na tribunal ya travail. Bisika ya zo travailler. Ba la kaki eke yo to ko prouver yo. Et que ce seraient ces gens-là qui auraient envoyé les gens pour la basalang. Mais batongo batindi za batunini. Et là qu'on a zongé la cabine toujours. Batouana bakenda ki za active libanais te. Et ça qui ba indien te. Eza ba congolais moko ba kozwa bango ba pesi bango mbongo bokende ko sala ndeko na bino mabe ba congolais pe ba kei botala niveau tozana l'autodestruction bazwi mbongo ba pesi congolais kende ko sala ndeko na yo mabe yo pe okei. C'est ce que nous vivons même mikola ba manifestation. Ce sont nos propres frères avec qui nous souffrons. Les lorsque on équipe partout ba policiers zaka. Oh, donc il y a 1000 francs, 500 francs. Et comment va percepteur? C'est parce que pas ces gens. Dès lors que tu as un policier, tu as un téléphone. Besoin mon niveau. Et ça compliqué, bande konanga. Et ça passe. Makamobi se toko vivre. Toko salaboni. Voilà la nécessité de lire bassine de temps, de comprendre. Ou à comprendre, eh ben, il reste. Nous avancerons. Pambate, nous sommes là. Nous sommes là. Ba profita kana distraction na biso moko. Ba profita kana faiblesse parce que ba yebi faiblesse na biso. Il faut que tout ça bango mitou. Tangu bango bazo swana wana biso tozali coopérer. Je vous ai parlé à Ornella Yanga. Moi si wana toko continuer ko revenir yang. Qui a été jeté ngana lobi boy. Azala Ndumba, ndenge bourgmestre a taxé ye, ceux qui pétassent. Azala Ndumba, Azala Lingaki Mobile. C'est pour autant que Bokene na 3e niveau, Bokene Koboa Kaye. Tangu ba lokotie ba mati, tisi na 2e niveau. Et si kaya ya bande kona bango bazana clinique wana, après on va l'évacuer, cette grande dame est partie. Et biso moko, eza bande kona biso ba bourgmestre qui passe, non, c'est une pétasse. Oh, Azaki Ndumba, Boke Bana Kolingak, même Soti. C'est pour autant que Basala Moutou modèle ouan. Bandumba ba existe, c'est pourquoi mon Ndumba existe. Yo yebini ne memakango ba tuba comme na Kindumba. Mais cette fille, cette dame là, Azaki Ndumba Tazaki Pana Bango, elle a étudié misale comme on en a té. Akepe koluka mututa akeko somba bilo konaye. Dis-moi qu'on nous prouve le contraire. Bala ki sabiso mobali yango. Oyo Lingaki, bala ki sabiso mwasi ya mobali yango. Et puis qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait l'ongo kuna kwe? N'oubliez pas de contacter maman Pauline, mais beaucoup comprendre que er moko passa la kamusala akenda ka soki obengi bengi omoni oyo kite bino moko boyebi ndenge bo viva kana poto eza musala nde muto esala ke bato ba vivre. Insister, beaucoup joyeux. Botika la branché. Tokozonge la dossier. Il y a entretien, il y a banzela. Et n'a pas vérité la réunion. Merci.